Ah, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous, bonjour. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir, partout vos alliés dans le monde. Bonjour, Nabino, bonsoir, Nabino. Est-ce que je vais Nabino? Naïe, vraiment, lelo. Pour na eloko na uti komona na YouTube salinga kitoko mingi. Eloko ya bien tolobelaka. Soki tomoni pe injustice moko tolobelaka kaka. Nga lobelaka na ngai ba injustice. Na lobelaka ba biloko ya bien, so namoni eloko moko ya bien boye na lobaka, so namoni injustice moko boye zo salema. Pona mutu moko boye na lobaka, donc ba rôle na nga na mipesa na communauté yango wana. Tomoni ndeko na biso ya mwasi Florence Emenea abimisi livre. Bandeko biloko aboye vraiment il faut to encourager kango makasi. Eloko tokyo sala eza nde ko encourager moninga ya biso mwasi. Toza quand même ba féministe, toza quand même batu oyo tolingaka biso basi pe mibali ba pesa biso ba valeur na biso. Alors ba biloko lokola wana, ba projet ya modèle wana, ba initiative ya modèle wana oyo Florence Emenea asali ko bimisa livre na ye. En tout cas, ekokika ko pesa biso force biso basi. Et puis ya ko soutenir pe moninga na biso mwasi wana. Faut vraiment to soutenir notre sœur, notre maman Florence Emenea na eloko wana asali na initiative wana kokoma kutu na idée wana oyo biloko eza peza biloko ezala na communauté na biso te. Il faut zala soki nde nini soki otanga nde nini soki ozala soki na parlement soki nani po koma na ba idée wana. Mais alakisi biso quand même afongoli nzela na ko benga ko fongola nzela afongoli nzela wana ke oki ozala noka mutu normal. Ozana ba idée no moko boye po ba koma na poto bango so bazala ba docteur en quoi te, ba docteur en philosophie te, ba docteur en lettres te. Mais ezali kaka ozana initiative no moko ozana idée no moko boye okipe ko tiango par écrit. Comme ça ezo pesa batu bayeba histoire na yo eki oza peka histoire na yo te ko za pe histoire moko bo viva awa na poto eki oza la pe elo moko boye omona na famille na yo donc babiloko bongo. En tout cas initiative wana bravo d'abord, bravo na Florence, bravo vraiment na ndeko na biso ya mwasi Florence Emenea. Eza eloko oyo ezo pesa courage, ezo pesa ke basi tokoki kosala pe tout. Surtout eza ba première fois eza ba premier pas na communauté na biso côté ya basi quoi, côté ya basi. Donc to yeba ke tokoki pe ko sala tout o mibali ba salaka. En tout cas to encourager ndeko na biso wana to somba livre wana. Po epesa batu mususu pe courage ya ko sala ba biloko positive ndenge wana epesa esala kitoko makasi. En tout cas, la femme congolaise, félicitations. La femme congolaise en général, félicitations, bravo. Il faut se multiplier, ils allaient rebeller. Initiative est belle.
pardon ezaka kokoma livre to ko s'appelle mususu boyo que ça de mutura mutu ameka asala moi eloko ensemble au mona toza ko bâtir cette communauté congolaise féminine quoi pour et comme ça biso pe na ba valeur oyo ba papa na biso bazalaka nango bande ko moni po mutu a respecter yo il faut nanu yo moko se faire respecter po mutu apesa yo valeur moko bo il faut yo moko nanu obunda okoma na ba valeur moko bo eko tinda mutu wana automatiquement bato ba opesa valeur wana vie ezaka ka buzoba te vie ezaka ke okoya soki olobi nini te vie ezali ba valeur yo moko zomi pesa etindaka batu bapesi yo valeur automatiquement par rapport na ba effort na yo moko jour moko penza olamuki bo mitino lobi qu'est-ce que j'ai fait banda depuis le matin banda tongo na sena no lo nini pona ngai pona famille na nga pona mobile na nga pona bana na nga pona communauté na nga congolaise ou pona pays na nga à chaque instant il faut tout se poser la question wana et là on y nasali la fille et la femme vraiment a participé na communauté parce que livre wana est fortifié toza obligé biso yango moni biso sikoyo ba initiative tozala nango te au mona batno so ba komo linga bazala ba passer po amona ki passer moko ba réussiraki te il faut faire bouger mutuno eloko nini oki osala pona ko participer parce que to cause ate tozo zela kamboke bonga e ko bonga na nini na coup de bateau te e bonga na coup de fouet te na coup de bateau te na bateau magique pété e bonga na ba initiative ba biloko tozo sala ki bato bazo changer mentalité malem parce que eza musala ya journée moko te abola libola muke mutu moko abeti bateau magique Congo e bongi e komi lokola pote komi lokola Allemagne te bango moko baza na histoire so babeti lo histoire na bango o ndima kutu te alors na babiloko tozo sala ezo changer et surtout que Nzambe apesi biso faveur biso bato oyo toza na bato ba génération oyo asika ya ba YouTube na ba Facebook na ba internet en général eza vraiment occasion oyo Nzambe apesi biso ya tokoki ko se développer rapidement mutula mutoko se développer ko tia moi Pierre naye na kati ya développement ya Congo parce que ebandaka na mutu bandeko eza première mentalité ebanda na mutu soki batu baza na mentalité moko boye basi ba développer po ba bima kuna il faut bate ya malisusu bon moni ndenge ba église de réveil bolimbisanga nazolo bate na ndenge ya ko ignorer Nzambe parce que moi je suis chrétienne à 100%. Ba église de réveil oyo na ndenge ba pesela ka biso yango. Eza biloko moko elalisa biso pendant plus de 25 ans. Et yaka malem papa il dit na bala bandango vraiment bien, c'était bien Nzambe malamu, c'était très bien. Et bande ko lalisa batu penza te. Alors mutu aye na kati ya makambo ya Nzambe me aye na baboule na ye ya ko se enrichir na ebite ya ko bima star ya ko bima vedette siko akomi ko développer eloko ya Nzambe na ba idée na ye yango moni ba église na biso de réveil etengama po bazo te abatu kuna paresse Nzambe akosala yo ose imaginer yo mutu ozaka na ndako na mwana akomi mwana nazalaki na 0 année ozo s'occuper na ye ozo sa ele makamnyoso mwana na kopkisi 12 ans aketo pesa ka exemple ake toilette poto eba Nzambe pe aza papa to benga ke papa biso mwana na kokisi 12 ans to 15 ans to tia 15 ans mwana ake toilette et puis aye na cuisine bengi mama na salaki na toilette mais kendo chasselenga mai eko tike ombala moko azoko ko chasser maïté c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas exactement avec Nzambe okoyebi se kende kuna kendo chasser mai boni boyko mais ata lobi nenga na le razongi OK momoni après 30 minutes OK kuna okuti a chassa kité eko peso déjà en tant que paré o peso déjà ko bangati il y a quelque chose qui ne marche pas avec mon fils c'est exactement avec Dieu non Nzambe zala bongo toki ozala kaona to zela Nzambe asalela biso Nzambe accompagnaka nde biso mais ba église wana elalisa biso na ndenge wana bato baza na esprit forte bato wana balala déjà ya kolala penza parce que
bayelaki biso bamateya ya nzambe ya kosala omonaka soki o ndenge kaka na filme mituka na nga boyo kaka biloko ya mokili te me toza na mokili yango il faut tobose mpo tozwa biloko wana mpo tovivre na likunya te parce que mutu azalaka na eloko te ene ezalaka makasi botala nano Congo lelo ene ekomi makasi pourquoi parce que nzala ezali le tobanda olia 3 fois. Je me souviens période ya mobutu tobanda olia 3 fois bouti classe boye na classe kutu bozokende na babiloko akolia bouti classe boye okuti 12 heures basi basali mama bino asi asali table nga azalaki mpo tobanda olia epa na biso na ndako na biso tobanda olia na midi tolie loso tolie fufu pardon midi tolie fufu pourquoi tolie loso na n'importe quel accompagnement mais fufu na midi loso na pourquoi so na akuti mama biso azo balula nde fufu na minute wana nga asiliki fona kutango déjà na mesa donc na olongola uniforme na leki na salon pona kota na chambre na moni déjà fufu eza wana likolo ya table mais mwana moko ya lelo otune biloko wana ayebi yango te na Congo bo koma kuti mama ke siko wenze to ateka na zando siko buno bozela aya na 18h biloko wana se zo benga n pourquoi parce que on a appris les gens à être paresseux attendre nzambe ya sala nzambe ya kosala na place na ote na vie nyonso na bandako na biso tozaka na ba devoir na ba devoir na biso il faut tosala na ba droit na biso et pas nzambe exactement parce que omoni biloko nyonso eza na mokili oyo nyonso tomonaka tout eza expérience eza eloko euta déjà pa nzambe asala yango bongo natire yango moko eteyaka biso natire yango moko eteyaka biso donc epa nzambe mpe eza bongo oza na badroit na yo oza mpe na badevoir na yo abando tinda na bible tomonaka bazokende kolibere bajeriko wana kokweyisa jeriko na bapriere bazotinda 14 je sais pas 12 mibali o baza bambinga bo ba makasi po bakende kosani ko boma batu po ba récupérer mboka na bango eza na bible mais mateya wana bateya biso yango te bando teya biso ka nzambe akosala nzambe aza wana soki nzeli les paniers circulent encore des trucs qui nous a fait dormir pendant des années alors soki mutu moko aye na ba initiative ya koloba ke non il faut mutu oza na habitude ya kotanga ka po moni livre efongola la mémoire bilo totala na télévision fongola la mémoire ngamba na ngaza so na vandika panda ine na otala télévision bisinga mama omoni bato ozotala wana di fait yo ozotala bango ba okotisa mbongo di fait ka yo vandi wana na kiti no wana ozotala ofongoli et cliquer ku ne pas bango elakisi déjà ke mutu moko otala ka ndenge tosala na YouTube nde pe ba chaîne ezala do yo vandi no wana ine ozotala moninga zokotisa mbongo na nini na yo na kotala na yo azokotisa ne mbongo me yo vandi wana ozotala haye ti na poko la muki pe ozeli kaka social epe sombongo do initiative wana ndeko na biso Florence asali ya kosala livre donc epesa ba mama ebele isusu ba idée ya kosala na ebisi bino tout est possible tout est faisable tout il suffit kaka kozala déterminé eloko ya mibali basalaka eza te ke oyo ndeza ya mibali kaka oyo fo mibali kaka oyo fo basi kaka te en tout cas initiative wana ya Florence mené ya bravo vraiment bravo ya kobimisa livre en tout cas to soutenir ba initiative ya boye to soutenir na ba commentaire soki mutu ayebi place ponga na tala place ba oteka ngo te so mutu ayebi alobi place ba oteka ngo no sombango ata 5 ata 10 na kabolango na bana Congo température po ba tanga ka pe na bana misusu ba salaka na ba biloko na ba entreprise na nga mike na créer na Congo na ko somba ata 15-20 po na kabola na bateau na sala na bango na Congo parce qu'à part Congo température pour na information ya bateau peut-être ba landa na ba misala na sala na Congo te à part Congo température naza na société à construction c'est-à-dire naza na bateau batongaka bandako le na bandaka ngamo kotonga na kin na ye kozwa équipe moko oyo ezala makasi na tonga na bango so mutu apesi nga mbongo na ye olingi dans 3 mois topesi clé topesi po nga na tonga naza na donc batu penza plus de 25-30 personnes naza na architecte naza na ingénieur naza na chef maçon naza na groupe ne ya 8-10 personnes naza na électricien donc soki asali l'installation na ndako même na poto ya bongo ezala te
donc ya soki ka courant et salika je muke ndenge ba courant kini ezalaka et kati déjà na ba visible nyoso, donc chaque coin ya ndako eza na ba visible na ye. Donc mwana mbali wana Shiko Kosi non muyaka wana mwana wana asalaka installation ya courant, donc ye mtu asalelanga na ba immeuble na nga nyoso, asalaka installation ya courant. Donc mona abeti 2 mois asalelaka kibudi te 2 mois abetela koka ba installation na kati ya ndako. Donc ndako na yo ndako eziki kuna epa na yo yoka biloko wana te. Atanga ngo na Angola akotela yango ba classe nga na travaka na ye 24/24, donc ye mto a supervisa ka bandako nanga okoyoka jamais okure kende kinde nini télévision ku so ka kure ke ekati déjà na ba visible nyoso, donc chaque coin ya ndako eza na visible na ye. So ko za na frigo no eza ka visible na ye, so ko za na télévision no eza ka visible na ngo. Donc c'est un bon travailleur. Nazana mutu ya froid bon ça ba clim tout nazana peintre so ka beti mtu abeta bandako nanga bomona kawana asala comme ça. Donc nazana équipe complet. Nazala so mtu asimbi singa to yokani obengi kana numéro ezalaka na Congo température ya poto. Voilà, to yokani olingi baselo ndako ya combien de chambres yo moko sombi déjà par scène mais ko tonga po moni ko tonga nde nyoko la biso na Afrique mingi opesi famille biso to leka wana yango epesa biso ba expérience to komo sala ngo biso moko pesi famille mbongo balie yo ezala osimbi singa nazana équipe complet ata soki ba osala isu elo ni soki na komika na kiti na zo tonga ba mo batiki misala na 30 na lo ba 3 mois to pesi yo fongola ndako nga na beta ba immeuble na nga ya kitamo na beta ngo nga moko nazali na kin 6 mois ndako esili na beta immeuble 6 mois au plus tard ole nazaki na expérience to mona ba 9 mois na vandi peka kuna na kin o sala. Je me souviens là na otonga na kitambo na ubangi wana kitambo Velodrome na beta 2 niveaux na 6 mois batu bazo ya kotala za chinoise na wa otongawa to bandaka na 7h to 6 à 20h tous les jours boza na déjeuner kuna boza na dîner kuna boza na souper kuna na kati. Voilà 20h to kabwani midi repos mutu alali penza olali ba matlez ali parce que na mobile nanga akenda amona nde no sabdo ya supervisor kango yepe kwa mobile nanga pe tokenda ne parfois akei bien so nga naza kuna 6 mois na otonga aye otandenge utalo tali ba condition to tia bango na ba condition ya bato basala misala wana poto. Donc na sala ka misala wana azana groupe ya bato nanga basala misala wana ya construction so ko lingi ba betelo eloko so lingi eloko ya 3 niveaux na beta yango 9 mois na 6 ngama ona vandi kuna na kini na oko superviser yango 6 mois sipo na za batu ba spécialiste ingénieur architecte nanga wana amos suka donc ato sombi o babenga mouchoir o 5/20 ako betelo immeuble mo hano hondi mate. Voilà, et puis na zape na batu ya bilanga na ferme bato ba travail kuna to teka ba masangu ba manioc tout soko za bezo sombe la famille na yo. Donc na za dada oyo ka penza dada ba vrai dada soki ba 10 na Congo na za parmi ba 10 wana o ba yebi ko créer pour na bato. En tout cas to encourager ka ba biloko baninga basala ka pour na ko faire avancer kaka culture na biso congolaise. Bande ko moi si azali moteur ya chaque famille. Moi si azali moteur berceau ya humanité biso mino to tangango de to revakate to la kate to zo revaka baboto linga mobali nanga muto azolela baboto linga mobali mama azaki ndeko note eloko kutese bino eza bolingo soki esimbite meka osala eloko pona yo moko pe lero kozwa ba valeur moko boye mibali bakoya soki ozi ba valeur moko mo mi pesi valeur moko boye oza productive. Pour mibali baza lokola biso balanda place moins intéressa mi pesa valeur comme mi pesa valeur wana c'est-à-dire ko nini ko za productif pour na yo mo kakate pour na toute la société pour na notre société pour notre communauté au monde ba valeur batu bo pesa yo batu bango bo pesa ba olukelo place batie lo ba luki place batie wana ba pesa yo valeur wana. Moi, j'ai appris beaucoup avec mon mari. J'ai eu la chance d'avoir un Allemand qui m'a vraiment initié dans l'école et la vie. Il y a commis sa valeur, il y a la productive. À côté sanga na ba business na ye,
a côté sanga na ba business na a même ti ata o mona toke na Ushawa ezali na Argentine okomi na Buenos Aires ozwi sous avion 3 heures à vol ezala ko uti Kinshasa ozokende Bukavu 3 heures à vol Buenos Aires Ushawa kuna ezali 3 heures à vol po koma na Ushawa uti Buenos Aires capitale ya Argentine bokomi kuna wana eza ko frontière ya Chili na Argentine na Ushawa place mokili esukela mokili banda na côté ya Cape Town esukela na Ushawa na Afrique du Sud esukela na Ushawa na Argentine akome aomemanga kuna po na kendo mona ndenge o signer ba contrat na apprendre comment batu boko sala valeur soki ozomi pesa ngo yo moko et puis na ba business nyoso ya monde basi bazalaka donc to bandelo bate ya livre nani akotanga ngo kabis omoni soki to tangi yango on doit to apprendre quelque chose dans là dedans bako sabinote on va apprendre quelque chose na kati ya livre wana donc to za batu ko rêver te to za na même capacité intellectuelle comme lokola mibali na biso to lela wana ezali kamba bolingo na boite mutoko lela ne mutu na ye c'est pas grave te ngana olobela makambo ya créativité donc même capacité ya cerveau o mibali bazanango biso pe tozanango donc on peut aussi faire des grandes choses ndenge bango basalaka moi je donne toujours cet exemple cette maman m'a beaucoup prêché avec sa position la dame ici maman Angela Merkel ndenge to lobango na français Angela Merkel vraiment maman wana a prêché un peu trop na statut na ye quoi na place na ye azwaka na société. Vous savez les Allemands ils sont très intelligents parce que ça ba tu batanga na no ba livre belle mo ben nanga si sara livre moko na 24 heures et tant que avant de li yango to ki avant di azotanga livre mon dans une heure tang déjà 15 pages ça peut tourner tout ezakuna ye bien ngali boso na bando beta une semaine na livre moko bako sabinote livre fongola ramutu eleki télévision musika télévision za nozo se distrait miso zo leke mais eloko tangi etikala na mutu o mona ngoka eloko muke o na to tanga na livre o esa nini esa la kamakasi ko tanga livre ko tanga histoire moko bo biso penser koma okiote la mutu o tie penza 100 euros na bible okay na yo ko zonga okuta 100 euros na yo wana mutu asimbango te tolingo tanga te to rataka makambo ebele po mutu efongwama esenga ko tanga ebele bandeko nanga ebele to sala po moni bato to sunga bango basali eloko te tozo aider bango te la kisa mutu ko moi mon mari me disait ça tous les jours mutu ala kisa yo nde ko sala parce que ko pesa valeur ke ko kabelo parce que kabelo lelo ba kabelo lobi kuna o mona mutu ana kabela kayo akozo suna valeur te alors biso ba inclika biso ba biloko wana il faut to apprendre ba biloko ya sika net maman Florence a sali wana c'est très bien ke mutu pe epesi pe mail c'est kinga pe no ko sa mo eloko nanga c'est kinga pe no kipe ko sala mo eloko nanga mo boya asali livre na ye asali conférence de presse na ye na mon discours na kitoko makasi très bien na Miami wana ma ville préférée donc ça doit nous apprendre que on doit avancer et puis je voulais insister on doit aider cette femme là il faut ko aider c'est trop dit donc to encourager ye donc to somba livre wana nga penza mutu na commentaire sur mutu ayebi place bo te kango bo komelinga moi je vais acheter même 30 pour mes gens qui travaillent avec moi à Kin na okende ko face bango penza na face bango bandi ko expliquer bango importance ya livre et surtout que et salami na congolaise na biso batutu pe bayebi ba initiative ya boye bande konanga to sala kango vraiment beaucoup et ça biso bien makasi et sala biso bien makasi ba initiative ya boye sala biso bien to sala ka biloko bongo et puis nako commander bino bande konanga to tanga livre wana to sombango poto to pesa courage lobby asa eloko mususu do e monani ki azana ba biloko na mutu faut to pesa ba to occasion ko bimisa bo iloko bazana ngo. Je vais chiter na koloba nga bandeko na yaka ko sala ba vidéo pona rando te ndenge bo monanga na yela ka rando te na media
Nasi expliqué plusieurs fois pourquoi nga na média. Na média, je voulais que tu as média balekisela kanga, tu as YouTube balekisela nga ba flat nanga pour la publicité, tu as poto bakendaka balala kuna parce que moi j'ai des flats maintenant comme écoute troisième et bakisami, nazana des flats et ya oh to bakisami na ba publicité. Eza troisième mais nazana des flats nano ya minene. Oyo eza meublé. Bato balala kuna bazali ba yebani ba ino likulia lala kuna plus de 3 mois. Ba James Kanda wana c'est mon grand frère nanga akuta na otonga kazo kamwanga na kin. Donc moi j'ai fait ça. Alors, na bande ko luka mto l'excellent ba publicité na 2017 na début 2017 na luka mto ba l'excellent ba publicité ya ba flat nanga na ba site. C'est comme ça ba check nga na contact na Jordan azali réalisateur na Shadrack cameraman ba pesa penga mwana oyo ya musicien ya nini wa utiko bima epa ya Fabregas. Comme on a nini mwana oyo pardon na luka comme on a nazaki na ngwa. Mwana abanda azaki pa Fabregas asali Nicolo oyo azobi na manakisha samakasi bi défilé. Bayelinga mwana wana na bengisi bana bapesinga contact ya bana wana baye Shadrack Jordan na bi na filé. Ye mtu akoyemba azolakisa biloko ya ndako bomona yango kutu na Congo température ye mtu ayembaka mwana wana bi défilé. Azaki pas Fabregas période yango na 2017. Ya yembi cameraman à caméra réalisateur a réalisé yango. Si quoi il fallait na pesa journaliste na biso moko no tanga kombo na ya wateme ya yebi likambo na zoloba na pesa po alobela kangango alobela nga kutu da 2 mois na chaîne na bango et pas Frank Temai. Alors bana na bayo konsenga balobi mama de babandi osenga nga mbongo la kala sisi na futi bango bakei lobi nango to koma ilokwa famille to pona sekaki na bango bayaki na ipa nanga wana to seki voilà ba lambeli bango bale bazongi bobi ba mama boy penza bazala mingi mama ba susu lobi nango baye ko senga na isi bana omoni nga kabela mutu oya sali musala te pona soki na mobe nanga bisanga so pesi mutu asali eloko te ozo aider te ozo ndire na erreur parce que ako vivre kana ko senga il faut ko lakisa mutu ke mbongo euta place ba chercher kango. Alors na isi bango no kopisa bino mbongo so bosali musala te mama crée kasi chaîne to bando sale la nde to banda Congo température to zupe ba biloko nanga nyoso wana Congo température o to salaka ba pip to kotisi yango do pip danga Congo température comme le kakuna na fongola site pona ba nini te pona ba rando te na sala pe rando na mutu te na kotika ka pe ko sala rando te pona za penza vrai dada o ka penza ba dada ko pona Mswahili dada penza na dada oyo abunda ka luka mbongo a s'intégra nga. Donc na kota na famille ya batu ya ba allemand na s'intégra na ba acceptanga gloire à Dieu na zwa mobali oyo alinganga alakisanga pe misala. Donc place nyoso akendaka amemanga ina mona ndenge to travailler akotisanga na koma ko signer kutu na ba bilo na koma ko signer na ba contrat mususu. Donc na uti Dubai na zo kende Singapour le 11 donc akotisanga na banzela wana. Donc na lobaka gloire à Dieu okuta na mobali ya boye alakisanga penza nzela yo lukambo ndenge mutu asintegrate de mutu abima penza mutu. Donc ngana vrai dada na kotaka na buzoba te soki na moni injustice moko na yaka na sali vidéo. Preuve aneke boke tu na bana Congo température baza na Congo ba numéro na bango pe lekala banini ba futa makambongo euta na poto te ba kenda ke pa gérant nanga ba kozwa salaire. Donc ngana vrai dada ndebo na vrai dada. Vrai penza oka ba vrai dada. Bana nga ba futa makana mbongo na Congo. YouTube atia 200 atiaka 400 atiaka 500 atiaka bango bazwa mbongo na bango kuna. Yango mona to sala ba video ya ko welela te ya nini te. Susi nanga ba yeba ke basala ka mwa musala moboe. Pona encourager bango na kota le nazana temps na kota na YouTube na tali soki eloko moko ezali ya ko encourager na encourager. Ya ko pesa conseil na pesa conseil. Ya ko défendre na défendara donc nga soki ba rando bozwa pona mtu rando te na likolo na niveau msusu na vraiment likolo na osaba makam msusu nga naza entrepreneur naza business woman na lukaka ndeni na okyo ede batu na Congo na lukaka ndeni na okyo fonda babilo mike na tanda mboka ngwe bonga
Donc na pesa abatu misala. Moi j'ai plus le DA anoti ko futa plus de 15 personnes, na futa plus de 15 personnes na Congo. Bo balingi ko vérifier back endo vérifier. Ndako nanga moko ezana flat nanga moko ezana Ubangi numéro 26 na Kintambo Vélodrome. Okoti wana. Musu za pembeni ya fali kuna na 18e parcelle. Numéro 8 Général Basuki. Flat eza wana. Ok na kati okotu na est-ce que pas marut babeto lisolo ngana madame. Madame te ya bino bodo bakawana. Naza business woman. Do na mtu ya babezi te na mtu ya babenga on ba rando te na yaka ko pesa concession il faut le donner. Do na ko répondre ka mutu te po naza na tante le buzo bo répondre ngana naza na kati avion na okende Singapore. Oh na okende Sydney 20h à vol. Bon on a fanda ngana yaka na tali net bo na koti na koma kilobi na tali na mo na kati ya YouTube. Makambo ya Florence na lobeli yango na lobeli. To aider to faire avancer ma initiative na mboka na biso. C'est ça mon objectif. Na yaka biloko négativité te pour na ko répondre à mutu te j'ai un vrai mari à la maison. Mobala bongo na ndimite ba 5 na monde. Loko mbali na ba 5 te. Baza 5 te un vrai allemand ba 5 te azape pemba. Ba allemand ya nord de bazala. Pembe Bogar 1m85. Tia ozwa wapi? Ok bande konanga na tiki bino na lobby. To encourager vraiment maman na biso Florence. To encourager vraiment maman na biso Florence Emenea. To somba livre wana bande konga na ekwensité no baka to somba livre wana pona abimisa ba idée mutusu azana ngo ezaka pona développement parce que kota eloko eleki kotanga livre na mokili ezate efongolaka motu. Efongola penza mutu ya bato. Bande konanga na lingi bino mingi nazo sala ba course mike na ote ko zonga beta ba course. Alors na tiki bino merci pour na bo balandi biso. Botika la malamu en tout cas to somba livre wana to encourager ndeko na biso ya moi surtout bana basi bot somba livre wana obeti na soki o message na ko tanga to ko beta une semaine obi 6 livre na mona yango pe munene te asimbi yango boye na maboko na mona photo kitoko makasi to somba livre wana to tabadada nyonso badada bo somba livre wana po basoli ko luka mbongo nde ba tia ba swahili mzuka ba dada to somba livre wana bande ko to somba livre congolais to somba livre na pona ko encourager ndeko na biso ya mwasi merci beaucoup bye.